Botamoli ya lingomba la muka botiamaki le 29 septembre bopusani po mokolo moyebani te nsima na mitingi la muka ekosala le 9 octobre na Njili. Bakalaka bakondi na yango bayokani mpo na yango na mokambi ya engumba ya Kinshasa Jantini Ngobila Nojek lisanga lizali na lamuka te etiki marche na yango. Mokambi ya OMS asengi bolimisi nsima na commission indépendante moko kondima ete basali bamabongisi mamolongo mpo na bokolongono bazwaki to balingaki kozwa basi na makasi na eleko ya Ebola na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Basi baike batatolaki ete balakamaki misala soki bapesi nzoto na Benito Butembo. Barack Obama atie libangali ya bobandi botongi ya centre présidentiel na ye na Chicago esika abandaka politiki. Mokonzi ya kala ya États-Unis alobi ezali pona kopesa nzela na bilenge bakoya sima koyeba kokamba. Bobomi ya basi na kotumbato na mabanga mingi babange bafundama kozala bandoki bomati makasi na Kalehe, Walungu pe Fizi na Sud Kivu.